Salut, bonjour, bonsoir, babi mbote nabino nyonso o bolandaka vraiment chaîne nabiso ya famille bota news TV en tout cas les vraiment tout en esengo bandi kunanga balobi libala libala ezakiloko ya esengo vraiment no ba famille bota oye famille bota babi en tout cas libala ezeluka ko sepelize le po esengo et puis famille bota ebalisaka famille bota ezo balisa famille bota ezo kipe acheter tozo balisa maman nanga yande ko yande somme je vous dis la famille et yande somme ezo pesi mbombo boy babi lelo lelo leo nzonde balobaka babi lelo mariage civil ya mama na biso le ya nda ya bandeko nanga eza ya koyinda wana bomoni présence lelo ye moko la poutune mama Belvi kandi la patrona azaki déjà wana na ba partie nyonso ya partenaire substance mama le azalaki en tout cas elle est toujours accompagnée avec mama Belvi bomoni na kata salle wana bavandi wana na cérémonie et bandité bazana na bandeko nanga en tout cas bozala toujours branché tokoche la bino bomona ndenge esengo ezali ndenge poutine tango apesaka pasi pe azaka na esengo po ye moko azalaki na pona kokoche loko alors tango loko esalamaka vraiment poutine azaka toujours na esengo makasi ezaka nulle part ozomona moto azosepela na lipamboli ya ndeko na ye en tout cas c'est pas donné à n'importe qui eza na bato mosusu basepela na lipamboli ya bato te eza na bato mosusu jamais basepela na lipamboli na yo omona seka mais kati na ye eza na makambo mosusu mais pourquoi tozolobaki kati ya Belvi pe eza na esengo eza te ke olibanda kaka te mais tina kati na ye parce que ye moko de moto aopesa bapasi po soki oza na posa ya kokanga eloko kokanga yango déjà bien avant mais ntango déjà eloko ebandi eye na maboko no yo mpo ndimi kopesa seke oza na esengo ya likambo yango seke vraiment eza na motema no osepeli kopesa ndeko no azala na esengo na vie na ye yango moni eloko Belvi azosala ntango bacontacte aza vraiment ouverte mpona kofongolela bandeko na ye baartiste soki moto aza wana sepeli na ndeko moko en tout cas Belvi maboko ne ezalaka polele afongolaka donc pour dire que de son cœur aza wana azondima eloko oyo azosepela de tout son cœur dès le début ya likambo tina suka donc aza toujours reconnaissant to pe aza contente na bénédiction oyo ezokomela bandeko na ye parce que ye moko aza vraiment na début ya barelation yango ye moko azoluka kopesa bandeko pase yango vraiment tozoloba motema o Belvi aza nango c'est pas donné à n'importe qui une femme au grand cœur aza vraiment na motema monene motema kosunga bandeko nanga qu'est-ce qui se passe ici oza koyinda babi papa na biso akiti ye moko akiti vraiment c'est pas que mariage civil ezo salama batie mutu ndeko na ye avandaki nani d'ailleurs bozomona différence parce que awa ezali ye moko papa akiti tomoni o avandaki na kutime mosusu awa pe tozomona ye moko papa na biso en personne awuti vraiment direct des États-Unis akiti mpona kosala civil na mwasi na ye mpona kozwa mwasi na ye bandeko na nga papa na biso aza vraiment accueillant donc ye moko azalaki na bandeko na nga mpona korecevoir bainvité non namona makambo ya boye te eza na bato mosusu bamikiliste mosusu omona soki akiti aomilakisaki ngandi na uti poto ngande boye ngande ya l'honneur ngande boye ye te bozomona simplicité ya mobali simplicité wapi non namona te yango nalobaka mibali to pe bato bautaka na États-Unis bazalaka différent baza na simplicité moko ozwa ide te parce que na États-Unis kuna nga yango okipo kuna eza mboka mbongo poshi nde moto elobaka okolata oni poshi nde loba poshi nde molai les années de moko na papa na biso ayebi considération à bateau parce que ici ba considéra ka bateau et ça cérémonie na mais ali comme il peut ça d'importance té na cérémonie na ye o ami peut ça d'importance azala wana yende bato ba ka vers papa na so telemi ye moko azo ya ba invité et si on mona ye moko marié azala pona ko yamba
azana pona koyamba babi papa José. Papa Nabiso José, il est présent. Aza vraiment présent pour na koyamba, pour na soutenir. Oh babengi mwasi na ye, bozo mona aza wana afongoleli mwasi na porte. Mwasi na kiti asimbele sek. Oh non 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 non. Bolingo be mama le ya simba papa makasi. Mama le anda de nous. Simbela biso papa José makasi. Parce que papa José a là ça vraiment bolingo azana wa envers yo. Alors c'est qu'azana na vie à cacheter. Alors c'est que azana na vie mon côté que ya ko bomba moi sina ozomona bato ba bomba ka basi na bango oh na banjela ba civil be le kana télévision c'est qu'aza suspect. Oh mariage azo bomba c'est qu'aza suspect. Parce que mariage union soto on bali moi sinon o lingo la ki sa mokili ki na bali. Pozano na mutu mususu a côté te. Ozano na mutu mususu a pembeni te. Ozano pe na mutu ko intercaler libala na yo te. Il faut ça, il faut la ki ça. Alors bon monaka oh ba bombe ba nini bozo mona. Donc papa na biso a la ki ça. Po mimi za ba papa ba cité. Moi ça ko ke mona ne ka bombi même bali. Ceux qui déjà la ki si yo po biso ba cité dans absolu ouvert. Mais mobile o la ki ça ka moi sinaï. À présenter partout, c'est ça. Un vrai homme. Donc, aïe, pendant la civile, il y a moka quitté sur le terrain, bah sali mariage et puis a memi moi sinaï. Vous avez donc et tout là c'est que bolingo papa zana, et là c'est que papa na biso, ana na mutu mususu ta côté o azate. Azate, pour ça mutu mususu azali na civile boy, mutako bima. Mutako bima. Mais il est vraiment asa ouvert. Asa ouvert. Aye, puis ba ola kisango, nani anga côté les maya koloba. Nani azate. Donc mutazate alors arrêtons de dire au bateau bazaki na pona koloba ke libala wana kutu. Mobali wana azana moi sinani arrêtons. Arrêtons. Tu vois bomoni papa imoka kiti aye ko sa civil. Po ekanga minoko na bino bateau boni koloba loba. O kutazana moi sinaye. O kutu bo ceci. Mutazana moi sina alinga sa civil beta en plein alinga te pour ce que moi ça dans la poto mais famille à moi si on a bazala kin ba mona publiquement be ba mona alinga te et puis les aza moi ça za femme publique ozomona akolinga te alors titan papa na besoin ndimi et ça la maboy c'est que aza vraiment na bolinga maman le andaya ami pesi corps et âme alors vraiment tout souhaiter kaka ba bonne fête à maman lianda to zela bino bato boyaka pona ba critique et tali bisoki pour nous l'essentiel maman lianda ya abali azui paix azui amour na ye oye ko pese paix bolobo na aja kimuko eza problème ti eza problème essentiel pour nous maman les avant à Bali qui collecte ba séjour na nyonso na kachanda kwa libala azo vivre le mariage c'est ça. Oui, c'est primordial pour nous. En tout cas, bravo à toi Poutine pour l'amour que ozaka na po bande kuna yo pour na manifestation na yo pour na ozola ça vraiment bolingo no zaka na po na bande kuna. En tout cas, merci beaucoup à toi. Belle vie Kandi la patronne Nzambe apambola yo. Nzamba continue toujours au pambola yo, a continue toujours au pesa yo ba faveur parce que ils a donné à n'importe qui. Maman Liandila, maman Lianda pardon, félicitations. Congratulations tout le barabiso en anglais vraiment na pesio congratulations en God bless you OK ndeli bosso ou avancer encore plus loin aux ala vraiment heureuse na katia libala na mobile no pe azala heureux bon continuer mariage na bino kanga matoi na yo kanga vraiment matoi na maman parce que aux femme publique les gens bakoloba o bakoki koloba batu bako rencontrer n'importe quoi en tout cas kanga matoi qu'on peut pour notre papa Obali artiste papa José Obali artiste alors artiste asa motoyo o surtout na ba monde ngwa YouTube ndenge comment okende ba monde moya ba imaginaire ba monde moya kosi la batu makambu nde ba moni civil esami be ba ko luka kaka eloko ba ko ya ko loba toza ba ko luka kaka ba kota ba ko bimisa mo lo mobwe alors papa José ne permet pas
et puis kanga matoi na ona ndengo lingi maman na biso Léa yo moko ebiki asa artiste en tout cas ne se laissez pas faire hein et pas banungu et na banungu ya réseaux sociaux topé na bato mususu papa kaka ndengo lingi maman na biso en tout cas zalani toujours bon moko boza toujours soudé amour vrai amour sincère bon moko katina bino likambo eza koloba boloba likambo eza ko parler bo parler bolala kana kanda te en tout cas nzambe vraiment akopambola akotine kopambola couple na bino famille libota biso to balisaka famille libota biso to balisaka en tout cas to ça ba blague to balisaka tozo continuer ko balisa ba bimbula ya ba mabala ezo esopani na kata famille libota cette fois-ci blague te oh mutu be kutu na ba boko mona tourna ba mpezo ya calamité donc tout le monde a se retrouvé na ndako libala donc maman so bazo bala et ngolo ba peut-être que soko bali ndi yango les finalité non et la finalité te tu vois et la finalité ba bité que soko bali te na vie ndé yo okokota lola te non c'est pas ça. Alors to respecter mutu na standing na azali mutu abali to respecter mutu pa balite eza nzambe nde a permettre ti et eza bon parce que la vie eza bon na vie eza na batu msupe nzambe pas permettre pete abote eza na batu msupe nzambe permettre abote donc c'est ça nzambe ne mutaye baka destin na biso nzambe ne mutayebi mutu na mutu ndenga zaleli mutu na mutu ndenga kopesa ye mutu na mutu ndenga ko récompenser na vie ne don nzambe nda yebi alors to tikaka ko juger batu to tikaka ko juger batu poso esengeli mutabala arobala soka balite c'est que nzambe na permettre te ozomona et puis na moi si jamais moi si moko okende balanga non et dépendre na mobile c'est plus la balaye. Tu vois? Alors, ceux qui m'ont tout, mariage n'a été tout cas forcé, bala, un. Tout cas forcé, bala. Tout cas forcé parce que tu as forcé mon tout. Les mariages, ils ont une institution divine. Et où tu n'as pas ensemble. Jamais tu as fait ça un mariage. Alors, jamais tu as forcé en gros. Ceux qui n'ont pas comméloté, surtout les femmes. Ceux qui n'ont pas comméloté, ils ont forcé. Pour ce qu'on forcé. Et que ce que le cas m'a bé parce que yo moko ndo mi pesa ki o nazala mbongo na nga na pesa mobali mbongo aya ko balanga ko sala ngoti basi ba maman bo sala ya ngoti ba artiste bo sala ngoti c'est mieux que to chika no bongo que pesa mobali mo po mobali wana kaka ako trahir yo tema yo ndo pesa ki mbongo un jour akobimisa ngona poisa et ko bima la famille et ko bima alors to yeba ndenge nini ya komi garder en tant que femme. Mi paie sa valeur, femme de valeur. Mi paie sa vraiment valeur. Ndenge maman absolue a mi paie sa vandi na eta nyonso. Avandi na bongo. Lelo nzamba sali grâce. Asali grâce a pese libala. Il faut qu'on la kaka toujours la patience. Il faut qu'on a toujours kimia, quel que soit, pardon, l'âge. Il faut qu'on a toujours kimia. Nzamba sala kanaba oba vanda ka kimia, naba oba zaka patiente, naba oba se concentraka. Amoni ki mobali na amoni na vanda na tala vinanga ndenge ki nzambe yemoka yibi. Nzamba tala ka batwana. Atala batwana ko kendo to ke ko za mobala muninga omoni agele ki tena diembe na libala muninga ko za mobala muninga te vanda ki manzamba ko peso ya yo ko kende ko luka ko boma libala muninga te po yo remplacer bande konanga o mwasi na ye mwasi ne kutazala kane bien te mwasi na makaka mwasi na sala bete ya ko linga te po soki lelo yo komi mwasi na so ka manquer mwasi so oyebi pete pourquoi et comme bongo yo po ke kota na libala wana o mona ke yo remarquer que c'est que mobalo ndem tazaki mabe moi c'est am tazaki malamu oui c'est comme ça dans la vie au moins un peu mon bima exact pour des jours côté qui oyaki ko bebsa libala mninga alors bino ba obozana pour ko linga ba en marié en tout cas Nzambe alimbi sabino mais ceux qui mobalo a déjà divorcé au monde kabinga na za divorcé à la kiso ba preuve à divorce parce qu'il y a minute oyo ndeto za awa na monde lelo ndeto koma nyonso eza signifié surtout mobala za na poto o mobile moko za na poto abinga to za na processus de divorce na mwasi nanga
processus nyonso ya divorce et apportaka lettre. Et puis na poto ba na tenter ya koluka kosala manigance moko ba selo lettre mo ba beti ba kacheti ndenge ba kopeleka na kina poto ezala te. Alors si vraiment on s'engager na relation moko boy, oza na posa vraiment relation na mobala yeto ke nga tota na posa divorce na moi si tsinga ba preuve. Si réellement oza na posa ko bebisa wana posa bebisa libala mninga te ke na ngobongo. Singa ba preuve okomona. Soki ezaki ba na posa divorce te mobala ko tatouner. A continuer ko comprendre mobala yo azokosa ngai. Mais ba o ba kindra plus vite mobala yebso kala munoko suki na bolina munoko seke oza na posa donc tu t'en fous oza na posa ke ko bebsa libala muninga. Alors gare à toi ma chérie yo o bebsa mabala muninga yo moko soko koti yo ba bebsi libala noko sepela o sepela te to ndeko na moko abalaki ba yeko bebsa libala ko sepela te hein? Alors il faut que la prudent bandeko basi bino ba obo ke bo malibala muto moi si na sala ke boye ngana ye na ngana za na ngabe te elo nyela sake yo za bien. Et là on est là c'est que oh mobile lobino que moi si nanga zaka on a trouvé là on est là ça pour mibali bazana lokuta moko bandeko nanga okoki jamais ko imaginer kaka ndinga koseli muninga makambo ndepa okosela kwa la langue et okosela petanga mona sumuso okosela yo alors linga ozana libala yo moko nzamba lola opambola yo kolinga ko bebisa libala muninga te oki obebisi yo omona ke oza à l'aise omona ke zabe moi c'est na tanga zolela yo na libala oki kokoto ovandaka heureuse te ovanda ke reste ndima na yo mutu moko ya ko bebisa libala na yo oza na raison devant Dieu oza no bio oza no à l'aise ozo vivre oza na culpabilité moko boiti ke okende kokota libala moko boy o yo moko oza na culpabilité biki na kende ko bebisa so ebiki bazana ba problème yebisa ba no libala parfait ezate libala o eza sena mokili o ezate bobongisa boza compréhension pesa bango conseil si vraiment yo lingaka libala ya bumbala te pesa pe muninga conseil et ça la bien et non kende kokota pona ko bebisa obi etalinga ite nga na sala part na nga ya ma chérie et kokuta ko cher voilà il y a un cas qui vraiment koloba en tout cas on les a conseil to pesi en passant na bino baso bo acceptaka moi ça batazo lela yo za wana oza d'accord pour honorer libala muninga pour bana yebaki to yebaki pour so yebaki te to mobala na betelo lisolo ke ye aza ba divorce ngo senge ba preuve et surtout na poto preuve ezalaka toujours jamais ezanga preuve toujours ya divorce ezaka processus nyonso boke nango ezala toujours na ba preuve faut la kiswango so kala kiswango ndoko croire que oui c'est vrai ba na procès divorce mais ba so eloko moko te ou accepter donc c'est que yo olingi bongo c'est que lingi ango bongo ils ont vraiment clair. En tout cas, félicitations maman Léandaya. Famille bota to consommer beaucoup zala na boza toujours branché to côté la bino ba vidéo ndenge leki bobanga na bino te cérémonie ezoya kinde malé betie ko sila. En tout cas nyonso beaucoup zo ba analyse to ko sala no analyse na nyonso ndenge leka ki boyebi ka ndemo ndanga ezo kinde. To za wana vraiment en tout cas restez toujours branchés sur notre chaîne. Yo coach pour la première fois abonne-toi. Vraiment je vous laisse. Je vous dis bye bye.